Char d'école, que tu quittes, tu gagnes notre Sabino place. Non, sans musique s'il vous plaît. Faites comme moi. Je viens de trouver une solution pour ma famille. Mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa. Na tindeli bango mbongo na tap send netika kozo tinda SMS me tindi mbongo. En plus, transfert d'argent sans frais. Netika na Croix-Rouge. Faites comme moi, vous téléchargez l'application na bino ya tap send. Kaka na téléphone na yo. Tindi esika ozali, yepe azui esika azali. Pona numéro oyo ezali na M-Pesa, RTL Money to Orange Money pona Kinshasa, MTN Money to RTL Money pona Brazzaville, tap send na beti na send mbongo. Yamba mbongo ata na minuit. Tap send mbongo elongo na poche et koti na chombo. Tap send, you send me, send you. Thank you.
Nazali innocente okoya ndeko regrette au jugement injustement. Si madame est bisaka, bébé n'a dit sa vérité. Mon bébé, mon janité. S'il vous plaît. Désormais, nous allons arriver à filer. Babou. Désormais, comme c'est un problème maternel, il a filé Oji.
Sim.
elada lokola boyambi ngai bien malgré pigo yaraki mokie na ndenge na ma naosala sikoyo bana elada no bakitisi biare na 3 euros donc mututu apeye biare na ye na 3 euros oyo kozanga nga kozwa na kobakisa makokomona biso s'il vous plaît 2 fois tie ensemble c'est le Congo qui gagne est-ce que tozali ok kuna bawayi nanga bafacture tout ça pembeni tokosala 2 fois tie na facture nde bakosa te ok 2 fois tie drangeta nostrada musitana est-ce que tozali soki déjà babonela tambola mosabi est-ce que toza nazomeka gogo yoma basubani merci madame on a vu nos commandes à Elada Yesuna ebisina batolo mama na Yerusalem otika kolelanga totoyota otika kolelanga ele na tena masuna na bino moto likela etikolela magaya Ça c'est la musique éducative.
oseka oyo otambaka omona otamba nde moleke na maye eza yo mpe moto olingaki eza badifficulté moke babotama mayeleme na famille babola bazwakama koki ya kosilisa kelasi ya nasifre kazikola yamona iveyabi na mamamana ye apesisalite yamona yebi na mamamana na yamo bazala mamamana omazana matama kwadima edima ite yamona yamona
Holy
Voilà, cher ami, merci. Non, l'ingami kota commentaire ébélité. Bon, on y a image quand même, il y a concert où les cas qui bon en Grèce, précisément en Athènes. Ig binafili alobaki parmi ba musiciens ou ba accompagner qui aluka kiloni a kopé sa bango cadeau na ndenge ba accompagner alobi que non, faut amoni sa bango Paris. Donc on a commenté mingiti, je vous laisse quand même de voir dans l'image où on est allé qui bon la Tour Eiffel sur le champ, des bazala qui bon, mais dans les quand même bon mon amour ba coulisses suis allé qui bon en avion, des ba mati et puis bazala quand même sous les chocs, hein, sous l'émotion, donc nous c'est là mais je vous laisse quand même regarder et puis un moi mini interview moi qui au sala qui et puis on se retrouve juste après. Bonjour tous les fans. Au balinga la bonne musique, au balinga la papoy qui bien filé. Pas grande, mutaye makoleka bango banda kala. Donc timbe kuti zarati. Ozaki na père, à partir de la Grèce, va accompagner, on mettait qui solo comme moko. Et au kabola mai ne bali. Papa mai kabwani. Ngayo na avion te Paris tombé na zawana. Les anges na ndenge à Paris. Je comme on a Rodrigue qui petit na ngai ya marketing ya qui sait tout ça. Ya go beta la Grèce. Alsinga vena umelia tusana ese nzamba munene avec Diego Simba et après na mbongo te pona billet mais nzambe na liboso au mona Paris oluki en combien de fois qui moi mbale belé ça combien d'années ça fait 3 ans ndam OK ici les secours mona nzambe dolongi voilà to umeli ko tika lelo na choke ya ka to kendo ko ta Paris toto ana Jemba full boss ya la fanatique na ngana aussi. Écoute les likes. Full boss. Moi les loba. Donc 6 ans mboka oyo solana full boss avec sangara. Comment moi ma casse. Full boss avec sangara, c'est là ce na Grèce na yo longola. C'est là si c'est non va concert na ngai ayaki tour à liboso. Tellement to lingara full boss na biso patron. Donc singa na so miti là no ya France. Na concert na Grèce na yo longola. Donc maloba o loba ki abeti nzete na mai. Donc mitema boyezaki. Donc, quand tu es leader, merci de m'accompagner. Merci Nzambe de nous saluer grâce. Après que nous sommes bons, désormais, Bolongo na Grèce, beaucoup de Paris, beaucoup de famille paille, Zamba, merci Full Boss, merci Anil Kabafosset, merci Grand Poète Béo, merci pour tout, Binonion, donc, la côte qui est là, donc, maman de la Moussale Salam, qui est là, donc, il y a 6 ans, nous, Tara Full Boss, c'est le long, papa Boué, monter maman lame, Boué, la vie faut la monter maman lame, maman Boué, Betty, était dans ma pas, passeport artiste, de passeport, tu vas plan de l'équipe. Donc, les musiciens, en plus, il y a deux mouvements. Il y a Guinée et Paris. On a deux mouvements. Il y a tout, il y a Guinée, il y a Devonom, Lemba, il y a Full Boss. La minute, on a adoré. Pourquoi on a ajouté? Dans la minute, Nazali. Donc, le président soit ça, Madame Nazali. Donc, nous sommes en train de Guinée. Je t'aime le Boussanier. Vous savez, je t'aime. Famille Zambataniga na misa mawa. Zambataniga na misa mawa. Full Boss misinga na mboka. Et Daniel a quoi ici le terrain. Il a du boulot ya. Et puis pas dans mungi de banzi. Et bon like. Honorable. Ouais, on monter parce que Teste.
Robini, combien déjà Jamba. Ouais. Merci, on a remercié Anel Kaba Fosset, on peut t'aider, à Full Boss, dans la grâce, on a niati de na, Géo, Benal, on est Naza, Benal, on a bien fort, les liens ont fort, d'arrachant, Paris, 6 ans. Bien guitare, bien badge dans ton scène. Dans batterie type. Ouais, c'est bon, quand on a le beau, on va longola na. Passe au monde na yep nan se genema. Oui la raté, biso ba c'est comme mal le bataille. c'est boss Daniel la libo bankosi. Missing. Parce que atayo moko. Ulama boyi, atayo moko. Papa, oui, bateka mama pang pas comment. Ah dona Roissy, Charles de Gaulle. Full boss. Makambo. Bon, la production gagne. Football na banga là. Nzamba basela ya mingi. O nyonso alukaka na vie na ye. Fozo ngo. Nyonso pas ne faut la réussite totale. Merci. Bon. Bienvenue à Paris. Mon frère Rodrigue. C'est ça. Mon Matete, mon Banga Moyo. Mon président. Artiste Jemba. Merci de m'accompagner dans le concert. Mon effectif de Paris. Ah ouais. Ne pas abouiller, ne pas besoin d'avoir assez cher d'école, de tout quitter. Toi qui n'as pas Sabino, place. On a réservé la bino déjà. Les ados. On a réservé la bino déjà partout. Merci boss, merci. Toi tu as vraiment dans le partement, on a La scène de nuit. une scène de nuit. Full boss. Pendant cette nuit, il y a que c'est nuit. Nous avons dit les 29. Merci bon. Full boss. Claude, s'il te plaît, donne-moi WhatsApp, viens me donner la clé. Robana. Tu veux voir le réseau? Ouais. Oui, Paris. Paris à moi. Mais si vous savez bien Moïse Azoya. Ote Moïse Azo venu. Moïse a bien mon résultat. Nazawapi. Moni ba image, moni ndule, lelo si moni libende. Bon. Ici l'été. Nelendo mazana nel kaba fosset. Na bisayo. Quand prête de yo na pointe. Kanga makambo tu ya le blessé. Football quand même nazo ngaba na yo, c'est vrai. Kaka yo moko ko sombela mise bakar, kaka yo moko ko kaba mongo, kaka yo moko côté na boya quand même parce que je suis témoin événement ngamo na zalaki na Grèce na moni quand même au sangisi ba jeune, bubeti balé, ba mo ba ni zalaki belé tout le bas et là on y est sala ke oluka ko sala makambo sala wana en fait. Anelka tant on a déjà to komaki na Grèce lo alboso na sengaki na kende camp. Na mona comment est-ce que bandeko na nga ya ba congolais o ba vivre na Grèce na mona ba difficulté ni ba nango malgré na ko satisfaire ba tenir sauter mais to kendaki na bino to monaki mo moko mibale o to monaki o pe ba zwaki mo mai ya omela to pesaki mai ya omela na lingaka mboka na nga na lingaka congolais na niveau na nga on a rekosala la congolais loko anga na sala yango sauf que nyonso ko la sango na télé té ce que c'est tout côté ma musique to sala yango donc na kendaki na on a quand comment na bandeko na nga na monaki et puis merci na bandeko na ezaki quand ni Rinchona donc ezaki pena musika na antenne de to bara ville quoi. Voilà, na kendaki pona mona bandeko na nga et deuxièmement la sangisa ki ba master ba jeune ba vieux ba oji ba master ko nga ba soutenir nga ba ka musique na nga na linga nde na ye ba mona ka pe mission na bango kaka na ba télé to beta moi balé to kabola moi mai tout ça moi ji et là qui m'a bête na muto na linga ko sangisa ko za na ba tout bien et ça façon na nga na vivre bongo même na Congo so ye mona na linga ka ko lia na bato pona mo ya pasi na bi pasi ya baninga donc voilà
tondo mono souvent sombe ba mise bakara sombe la ndeko to oyani WhatsApp to la qui faut ka déjà zela on invite ceux qui erreur beta ba recherche azo luka donc mais quand on a quand même te malamu na wana c'est vrai obi muzu pas ça ba passer mais ko longola ba frère quand même ba luka ba longa to ba ngozani yope le lo comme na mise na pote ou même ba mise na poto quand on a habité non on a koloba que na memi ba mise na poto c'est un peu compliqué donc na facilité ba frère na ngai comment na Paris oui comment ni parce que ne baza boelo ka liboso tant na matina bango na avion na si bango na 4 avions na si bango na ko vana na business class mais on linga to fana na bino na économie to solo la to fi temps solo na bango na si bango elo ka liboso ko sa no kayu boza likolomo na musique likolomo na kayu parce que ba famille totale la bino ba famille ose la bino musique ngana na orchestre na kini o déjà na ebi o chef o chanteur o animateur o tout ça mais boza pe bato bo accompagner nga so ki na un événement awa na hôtel na bino so ki pe na lobi nzamba singi bozwi mikanda na un événement mona kini na ko zwela bino biye bokoya mais na lingi bo saka boulot lobi na ka pe esengo ke na ya ki boye o dire esenga presse ou to grand frère ngamo na futolo 2 jours ya appartement. Romona, artiste Jemba lo bananga ke bon, presque to kota na Versace ou ton frère to kota na Versace na julo ta t-shirt ou ton chemise ya Versace na un sous faveur mobo au salaranga. Donc voilà, baza bande konanga ceux qui peut-être to telemi na bango bo po baza ba musicien pe. Faut na teka bango pe côté ya ki artiste parce que loko comme si bango a là ça na bango ya musique. Donc naza pe na ba studio na ngana osala awa déjà ba tuba ba ke Rodrigue Karoyemba ba ke artiste Jemba a Robeta parce que ba eza loko yo ba sala ngeza nan net eza souvenir ko ki o le quartier. Donc voilà eza na sens wana nzambe merci nenga sali ke na nzela nanga bande ko na ngai bakoma Paris mais na Robeta to le teke ngamna même bango na Paris tétété baza d'abord ba courager pour ko longwa Congo ko koma tina Grèce ba l'équipe banzele belé pour ba koma wana il y a sali 6 ans en Grèce ngatem na tinda ki Grèce il y a sali 3 ans ngatem na tinda ki dans les alora ba tout mon boye c'est une idéologie na bango ba beta ki berle ba beti ba comme na demi-finale ba l'équipe ce qu'il faut ba beta finale il faut ba beta finale 5-1 mususu mutu mo a coacher bien pour ba comme na finale sinon bango finale na bango yango yo nzamba zo lokumu na ebisa bango na ebisa ki Jemma na se ngana ma nyoso na chaka mongo na nganje ekenda liboso ngana mo nzambe zana ko ndima ke lelo to kota na Paris Rodrigue tanga ye ya kipo to futa ye yo mtongo futa ye mongo to futa ye mongo ya concert nenga betaki tanga ye ngana c'est bon zo mongo na yo zo na 50 € si je me trompe pas na c'est bon oh bah ça mais là ta coca zo numéro na ngana okende to solo la c'est na te prise nana makammo fana solo no mamango à prise nana posa na longwa na Grèce na ki Paris mais c'est zano ndima ke no solo nanga to ke no Paris le même jour mbalamo non et là où on s'embattait ngana kata carte to ada na ba koli to zo ya déjà aéroport ba to suba to ala na bango ba zo ima wandi mate quand on est comme peut se témoignage comme les qui n'ont ça des gars ya donc taka na bimina ku 5 ye pardon ko na 4e le matin ye mo tabdi ah bandoki changa mnoko kilo na beteli solo ngote ngamu be mo na est-ce que so na betango full boss on dit ma ko edenga et on mon ni conseil pe na pesa bandeko tant que nanu au beti porte te kolobate ke ozuna solution te donc faut ko bunda faut ko loba faut ko partager so un problème partager ceux qui ne ba lukelo solution te wano leli mais ceux qui n'ont pas solution to sengité kolobate ke basundoli yo kolela pété voilà bon ezaki des gars donc neka football salobi na bimina ku 5 heures pour na ebete ke football si olongwa lobby pour le des jours échanger surtout qui n'habite fona qui na coacher na boulena qui na coacher qui comme un retard na koma boye ba okita déjà ba ki voix ba bazong habite tete simbate mamunga na bulaki na solango te donc funa solango e monter netika ka esprit moko boye te netika mamunga simbate te na bite funa solo na solo na full boss habite ya kama solo tout ezaka donc ezaka
nzambe ne mutaye abisinga makambo nyonso eza carré akepe makambo tout carré donc ya non ni maté mais nzambe sali grâce à travers la full boss donc rien à dire. Jamba yo quand même on surtout témoignage na yo pe yo pose la ki donc na mona ki yo to lo beti musique na butu na tongo la muki uzabongo na Paris donc na tongo dans na Paris na kati mama lo bamuke anel kanga esengo na ngai ya nini de tomber sur bien nini yaza petit na ngai frère na ngai ya secteur donc bana des bonhommes qui sensu na matete da quartier baum ya do yebani parce qu'on a quand même na na salle boya répétition na moni Rodrigue yo za na mboko de nazaka depuis quand on a radio ya na bina accompagner donc partout on a qui famille pe et jouer donc le loboye na yebi ke bandeko ya matete bandeko de bonhomme bazo mona ye place baza ba sepeli ba Yannick la merveille Yannick la merveille ba gelo mala na ba umu na matete ba sepeli tant on to connait sur avion on a tout de ce jam na tout yo ba parents bazara na ko za oh na mwana matete na quartier vitamine D mais on sait à toi mais c'est bon to benga maman bon personne mais c'est non maman akufa atika biso mais na zaka na papa na yaya ne za beaucoup papa on ni mateke na côté Paris donc bana matete bana qui sont souvent partout boye ba ke artiste na bino siko baza na Paris et bo soutenir bango bo pesa bango ba conseil mingi kayu ndule muke kayu ebele des fois pour ngamo mba ya no sabatu ke ozana mikila poto makasi na kayu voilà alors tu comprends na suka quand même football aussi wana zawana to kabwana bisona et moi de la fin goza mingi parce que na biki ba tebele ba talo en ce moment ba tebele na Grèce surtout to veta mo lisona ba ya toto wata wana ba to tebele na Grèce quand même ko lo ba message goza nini ya suka poto kabwana bisona quand même moi 2 3 ba tout ba master banani quand même jamais wana na robo sana TV na ngamba gi marité epes na dena mboka vena ngajigal zenga mambu ngajigal na ya mboka aya tout ya matete na dena mboka mingo lo belezate Patrick Ngongo je suis Yombe Mbuta Betoko Jano Bamba la pomme de mena dena mboka ve yebi makambo déjà donc mingo lo belezate na pesi batutu mbote na moyo na musika muto na robo sana te ah Mnelendombe anel ka ba fossette dans le belezate grand prêtre Deo yegutu donc takano lingana ko mana parents na donc misiki mingi non lingaka mais obeta mo loko musicien loko ya bina filo yo quand même o sepelera na mingi to yo ka un chanteur ton un chanteur quand même faut to kotike jamais boy bat bata la to yo ki chanteur mais faut moi ate loko mo ige pardon zonga ngaya wa moyete pasa butunga makola zako kalanga te sokezala keta mai mela bengi ba voisin igezonga zinga zonga bada bébé na kobana lisusu te merci bolingo kutaki chantier yo moko tongi yango ah full boss voilà et porter de façon Jamba to kabwana sona yo quand même na batu batali aussi ko na bigi surtout ba maman balinga mingi na mboka batikali batu quand même aux artistes même mot de la fin prend to kabwana biso et puis moi batu na yo artiste pesika mbote na Sylvie Maswa ya guitariste il faut préciser bien comment le boye mbité donc na guitariste nga biso da bato rythmique pesi mbote na ba master na donc les ados donc bon ba chef na ba pena ba chef ba coffrage basse comme na tempo ah on a besoin de quoi merveille musicien na bande gona quoi shisha na mbonda kiliba na sente misapi donc on pena ba tout le monde donc te respecter avant autre donc c'est bon déjà place oui nana grâce moko Yannick s'il te plaît nzamba salanga grâce moko na romona ceux qui en Afrique n'a retrouvé famille na musicale ceux qui en Europe n'a retrouvé famille na musicale frère nanga o Yannick WhatsApp ada porte-parole nanga inakin ala qui porte-parole dans orchestre nanga nzamba salé grâce na ndenge ya famille à se retrouver na Paris. Tout monde natala asala boulot bien en tout cas nena lobaki na sala cadeau ya voiture à partir à Paris ah yani WhatsApp do ya mo lobeli nanga nenga Paris ne ba mar comme pandi sango na kin ya za muto de début orchestre za ki wana akoma na Paris tant on a tout ya Paris après
5 jours namoni doublé ya bassiste na ngai coffrage basse namoni Mardoché basse abengi nga au prise concert à lelo na obeta nene on a Paris na to kita siko donc et puis et ça m'a nene ni bassiste oyo faka beta na concert wana moi composition et botamaki entre bango na bango malamo bassiste na nga aye donc nena na bwe na komina bassiste na komina porte-parole na komina chanteur na komina na soliste donc sans oublier bandeko na nga ba Claude Tongo vie privée bazara wana tout le temps pour na ngai ba Odile 5 étoiles mon manager Prince Matundu ba Deyo Mokolo bazara wana pour na ngai à chaque fois pour na ba conseil quoi porter en tout cas nzamba pa mola bango donc na ebité WhatsApp sur le message sur Zali hein non mais ngasoyi olingi marque carni ngai te wana cadeau ya mokonzi nga na mpona te na ebita ye déjà les 4000 € te wana cadeau ya mokonzi nga kosa choté mais en tout cas ngai na opesaka président na ngai ba merci belé omoni so mutu aza na grâce epanzana epa bato nyonso yango wana omoni biso nyonso tozaka na kati ya bagrâce wana donc tinde na ozwa mutu keza grâce bandeko na nga tinde bauti baye eza grâce donc eloko wana oyo aza nango wana yango wana ekitela biso nyonso yango napesaka merci na poste na ngai Nostradamus donc nzamba continue kosoutenir nzamba asunga ye nzamba afunga su baporte mpo biso tokontinue kozala bien lelo na loba yango wana napesika bambote na famille na biso mobimba musical oyo baza na kin donc kobana na CG Iventilulu le directeur d'Artin Sasa Yann Kumu na tempo orchestre mobimba bachanteuse danseuse na biso bango tout na pesi bango bambote omona ba frère no quand même na poto et sali ondingi c'est un plaisir à trop donc na mona pena que famille to tonda parce que biso ko koma na biso na poto za moi mystique but na biso ba moi mystique orchestre na biso donc na yebi ke makambo za bien donc na sepeli à trop donc voilà c'est la famille tozali to bandozala toujours voilà un grand merci surtout à Football Store sous canapé sur yo to comme na souka quand même merci encore na ngo pesi biso exclusivité parce que na mona yo debout et heureusement sur tambola na makambo nyonso na habité na kotiko boete parce que ozonga no kalato na plusieurs dates na niveau Kinshasa alors pour tout succès na biso na to retenir que programme est un peu moulaï donc là programme est moulaï mardi des jours à Kinshasa mardi na Kinshasa répétition spéciale na ba fanatique na ngai et puis na ba séance il y a ba concert monsieur Suna studio puis en même temps na Kinshasa na ozonga kin pour un mois regagner sur Paris on a continué ba séance na ngai ya studio parce que na ba nzembo ebelo na oyembela mama na nga Mimi Lolo ya boss babimi lumière ya Birmingham na oyembela epe nzembo vieux na biso no Rolando Michuri azana nzembo Gigi Palme la Palmere azana nzembo donc bato baza ebele o baza na nzembo na album na ngai vieux na ngai James Charlie 007 ye baza na nzembo na kati album donc na osala album na ngai na Paris to ba misa ba obeta na kin basali ba ker na kin ngai na sali ba prise de son na sali ba arrangement ba mixage tout ça donc après Rodrigue Azali a quelques vocaux et Djemba pa rotia moi manzaka en tout cas merci na maintenant so ba consommer problème et puis merci na maintenant so ba consommer nzembo na ngai grâce naza dans plus d'1 million donc moi maintenant que nzembo bimé sali 11 mois et aussi 1 million nango bien malem maintenant ba commentaire de pair au monde nango pe na ba bar na ba boîte na ba fête donc 1 million pe za ya bongo et à dire 1 million mais ba commentaire 30 et à dire 1 million mais nzembo ba tu ba yo kango te ezo beta te donc on mona lo belo mo mikolo ba tu ba retenir eloko les gagnants ne trichent pas donc biso to gagner to na droit ya ko tricher te to tika art et salama nenge elingi et salama merci na ba fanatique na ngai pona ba conseil ndenge bo consommer album na biso ndenge bo consommer signal na biso problème et puis bo ba to zana studio poto mis album na biso détermination voilà les disponibles quand on appelle na idée sur les disponibles quand ce qui nzambe ameminga ndenge makamanga na olingeleza na mois de novembre alors ça album détermination on a vu que bato suba oloba o misaba nzembo ebele mbang oui pourquoi on misaba nzembo ebele mbang ngana na style ngai nzamba salanga grâce na style nanga na yemele nanga na komeli banzembo nanga donc bato ko balingi style nanga anelka fona pesa bango yango
napesa bango style nanga c'est pas pour rien naosala moi fiction naosala yango parce que naye neyembeli nanga c'est pas que nalobi te ke naosala mie ke bato nyonso non mais naa na eloko ezalaki te mpe na ndenge nanga naye nango soki naza na mwa makambo na nango lelo ya po mwa bosika kwa nalingi naza na mwa bosika na ngai wana nalingi napesa bato mwa bosika na ngai wana bakonsome yango tobosana te anelka lelo toza na badaju toza na bainosbi toza na bagez mawete toza na baalèche baza ebele toza na barebo banita moarabu toza na bamaître gims liboso bazalaki te liboso eleka rumba la musique congolaise eleka rumba mais lelo tokomi na bato wana nyonso alors rumba congolaise quelque part ekomi mpe mwa menacé donc biso bato nzambe bapesa biso chance asali biso na grâce ke bato baoyoka mpo banzembo na biso mibale misatu 4 faut koprofite kobimisaka yango bato bakonsome mpo course ekomi compliqué déjà na bato mosusu akomisa mpe rumba mpe bayoki te du début à la fin donc biso bato bayoka biso bato basupporte biso tobimisa yango na bongo. Voilà. Encore une fois, merci. Nathan, on peut si biso dans un autre minute pour tous se séparer na biso. Tous le monde la fin aux amis pour natika yo. Batuba retenir que tous en studio na Kin na Paris pour na album na biso détermination. Voilà, merci. Et puis la personne me merci, n'a protéger biso, n'a longole biso Grèce, a comme si biso ti à Paris. En tout cas, on tika bino na Paris na maboka nzambe, nzamba na mino tous ensemble. Bato nyonso na laksi bino oyo aza master nanga azala ya bino oyo aza ndeko nanga azala ya bino oyo aza membre ya orchestre azala ya bino. Je pense que bozala bien. Ok. Donc voilà, un grand merci de Talibiso, un peu de partout. Un grand merci à Doyou et Sim CC Deo. Un grand merci à toi frérot parce que donc ça va. Merci. Vous avez belé Talibiso partout. David Mombele, vous avez belé quand même. David Mombele. Soutenir Bisso. Voilà. Donc Nzambe abatte la Bisso. Ceux qui Nzamba Rozonga tête au Coutenbourg prochainement. Francis Yembe. Francis Yembe aussi. Azalagi Nafiso. Donc un grand merci. Nabileto Talibiso et puis on se retrouve prochainement. Vie privée. Un grand merci à toi.